Maman Pasteur Yvette Kalombo, après avoir côté Abisso, Nzamba Loposo, Mbala moko pe, asimbi biso, tomela, tobeta kopo, ya loposo. Te, vanda na Yvette Kalombo. Nzamba Loposo, rit bote, na mateya na openza ozoteya bien, yepa lingaka boye. Obeteli biso bras cassé, tozomona penza makambo oyo Nzamba Loposo azosala pa na yo. Mwa kopo moko ya pio na malili oyo ezalaka na Congo, obeti yango ya malili. Tani ya Mabedi, ami d'enfance, ye pe na mopanzi, bokabola mwa eloko. En tout cas, elakisi kaka vraiment ozali mosali ya Nzamba Loposo rit bote. Mpote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorine, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko babolingo. Yvette Kalombo, Maman Pasteur, bandeko tozwaye modèle azaleli kasi modèle tozokanisa te. Tomonaki ye awawa asilisi classe akomi Maman Pasteur. Tomoni ye pe na bato ebele epuis makambo yango basala yango na kanisa au sérieux. Alors, formation yango pe toyebi te soki ya combien d'années to combien de mois. Toyebi pe te soki diplôme yango eza penza validé na kanisa eza nango validé na Kinshasa wana. Ça dépend kaka ya influence école wana na mokolo école akozala nango. Me bandeko makambo nalobaka eza matumboli te, eza réalité. Yvette Kalombo banda akomaki Maman Pasteur ti lelo na Facebook na ye ateyaka eloko moko te à part mateya ya Nzambe ya Loposo. Yango pe abambaka wana. Nga pe na kojuge ye te. Po ntango azwi diplôme akomi pasteur, elakisi kaka te akomi pasteur ya tata Nzambe ya likolo, mosala Nzambe akuna te. Ye moko ayebi soka Nzambe nini. Biso bénéfice oyo tozwaki eza kaka bazonga na relation ya bien na Karine Mokonzi. Bien sûr Karine Mokonzi nayebi te so aza eloko nini akobénéficie nango, me kozala kaka kolimbisa moto asengi bolimbisi eza deja bien. Pamba te awa na internet so totali bien na bato équipe nationale na bato arando bazozo, Karine Mokonzi ateyaka mingi koleka bazozo na bakamarade na ye.
nayebi kuti te so bamisusu wana mpe bateyaka siko mama Pasteur ye mpe so bolandi ateyaka makambo ya Rite Beauté ava kutako mama Pasteur ntango alobi aza mosala nzambe bodute na ye te aza na nzambe na ye ya loposo video oyo mpe bomoni eza ya kala te ezali ya sikoyo etanke mama Pasteur soki azobombama te eza te ke bapiége ye te soki azobombama te parce ke azali na bonne route donc nzambe oyo ateyaka Rite Beauté alingaka mpe elateli oyo mama Pasteur alati nga papa Robo mpe nasepelaka nango surtout loposo eza makambo ya nzambe oyo aye Rite Beauté yango fo alakisa biso mpe loposo totala ndenge nzambe oyo aye Rite Beauté azosala kosimba mpe verre komela ya malili bière moko bien tapé bien beta en tout cas wana peza parmi mateya ya nzambe ya loposo Rite Beauté lokola ezali mosali ya nzambe ya loposo en tout cas ngai papa Robo lelo nandimi Yvette Kalombo azali mama Pasteur Tremblay oyo asalelaka nzambe ya loposo me ngai papa Robo na préféré nazala kote ya mateya ya Karine Mokonzi na Baronne pamba te ye ateyaka deja sans kuta alakisa biso diplôme ya bapaster ya basala nzambe oyo ya likolo donc mateya na ye en tout cas na préféré ya Karine ya ye mpe na boyi te me motu na moto aza na nzambe na ye nayebi mpe te baoyo basilisaki ne classe soki bango mpe batangaki bazwaki diplôme ya kokoma basala nzambe ya loposo to wapi nayebi te me bandeko naye kokabola bino likambo oyo avec tristesse te mais avec plaisir soki olingi mateya ya nzambe ya likolo en tout cas na chez Mokonzi ozali esika ya bien mpo Karine Mokonzi azwaka mpenza ta na mateya o mpenza esalaka bien mpe etindaka motu araisonne mpe motu apratike yango mpe ezalaka mpo na nzambe ya likolo bamama bapapa bilenge bakotaka mpe mpo basala losambo yango ngai nakokonseye bino nzambe oyo bokokosambela ezali kaka nzambe oyo akela biso na chez Mokonzi oyo mpe alingi akenene na nzambe loposo epekisami te soko tali mama Pasteur ye moko nzambe loposo na ye azosala loposo kitoko beauté emonani elateli ekomosimba mwa kopo moko ya malili azomela yango vraiment na douceur na oyo ye ami d'enfance Tania Mabeti alo bandeko nakaboli bino kaka parti oyo yo boyeba Yvette Kalombo mama Pasteur Tremblay azali mosala nzambe oyo ya loposo nzambe
ya oyo ozokanisa te me nzambe ya loposo Rit Bote. Nzambe oyo alobelaki ye senga Karine Mokonzi bolimbisi ezali nzambe oyo ya Rit Bote, nzambe ya loposo. Pe nzambe ya Yvette Kalombo, mama Pasteur Tremblay, pona kozwa ye kaka zala na bamega na yo, zala na telefone ya bien, soko bengi okozwa nzamba loposo Rit Bote. Ngai papa Robo na soki siawa à la santé mama Pasteur Tremblay tchinchi mama Pasteur Tremblay nana pekisi yo gwolo moto te mama Pasteur Tremblay gbolo seko gbolo babona nezoya toza na novembre banda deja ko betango ya malili elateli atuka beta biloko ko beta pona yebi mama nzambe ya loposo ateyaka penza kitoko kote makambo wana atelisaka na bisika oyo etelaka te me kolakisa no biso te. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.